kondima pati netengo oyo pati yengo molinga watana pati yengo obe kondima pati netengo oyo pati yengo Tokio peki kolobango Eba kinie Na batango badiagre Nyekwego Jede la kakaego Matondo bandeko balandi ya émission Balindo Bola Muka mbote mabota mabino mbote na bandeko banso bomeseni kolanda biso kuna na eteni ya Angola mbote bomomesano na bandeko nyonso bolanda biso kuna na eteni ya Brazzaville ponini te bino bandeko na biso banso boyebi kolanda biso bongo na eteni ya diaspora na nzela bongo ya net tokolikia bo sosolaka tango iso na biso soko to bongolaka cadre to changer cadre et limbolaka pe to changeaka bongo lolenge ya ko komisela bino sango na bisika nyonso bozwami lelo na esika ye tozali na bayibayibi toze bongo na siège social ya religion africaine oyo tobengi bongo Mongo Congo lelo eze mission te tokoyamba to tokosala analyse kasi tolingaki pona mokolo ya lelo totila bino masolo to mate ya yene songa nzila fumukusu kia mzala mpanda na Angola oyo baze bongo président ya bangunza pe motambusi ya religion africaine lelo ba bomo mesano yenga nyonso ya sanza tokomosanganaka awa na siège social ya religion africaine pona koyoka bongo mot d'ordre pona koyoka bongo masolo ye kopesaka lisusu biso babundi bokasi ya kokota penza lisusu na kati ya etumba ya lobiko ya loposo moindo ndetina to mutu ya mateya ya lelo o ete ine songa nzila awa kati na Mongo Congo ezali kozala futuka esengo kozala futuka kasi to sala ngele pona ko teka fumu kimbangu esengo kozala futuka kasi to salangele pona koteka mfumu kimbangu na masolo enande ne songanzi na fumu kusukia munzala mpanda na Angola baibaki bongo kosolola na bandeko nyonso ya lisanga ya futuka fana pambu vidila ponini te na bangunza nyonso yebatelemi na eleko ye to mesana ka koloba soko bilili bize biso tozalaka na tango te ya kotia bongo mwa maloba mingi soko tozeko kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya roji tokenda na ino kotala maikani mauti koleka lelo na kati ya Mongo Congo tolanda nde na yango ekomi na ngongo tokotelemisa président ya assemblée générale ya bangunza nyonso lesongi ya nzila liebo oyo ebotaka yango moko mai na bomoi tsaku nevunda mokonzi ya bakonzi moko ya suka motindami oyo tata mokeli batindeli biso na tina kolongola biso bongo na pasi na nzela ya siku nde soki bakoki kolinga bateli Bandongo ke Bandongo ke Bandongo ke Muna kituka banzara mpanga ikiteleki nambu bamona Muna kituka banzara mpanga ikiteleki nambu bamona Muna kituka banzala mpanda ikiteleki na mbuba mona matondo mingi na batata banengwa bilenge pe bana baso baetoyanoli lisusu na mbela na biso ya mokolo mwa lelo konso mwa libwa sanza ya zomi na
mibu mokama na tuku mibale na sambo kolandela bongo manaka mabiso mpe bongo mwa mitano sanza ya motoba mibu koto ibale na zomi na motoba kolandela bongo manaka mabapaya wapi tosangani awa na mongo kongo na ntina ya bosololi lisusu basolo matali bongo bomoi bwa biso kati na etumba monene oyo tozali na yango na ntina ya lobiko ya loposo moindo na bokobaka mpe kokokisaka bongo etinda ya mfumuki mbango mpe bongo tokozalaka na kutika mpo ya botongi misala nango nde wana yambo ya maso totombeli baso boye ibola matondo mingi batata banengwa bilenge mpe bana esengo makasi kozala vutuka kasi sala makasi olongwa na boyinga oyo mbala mosusu ekolingisaka bino ete boteka mfumuki mbangu na kozanga koyeba eza esengo mingi kozala vutuka kasi kosala ngele na boyinga oyo kosalaka mbala mosusu koteka mfumuki mbangu bandongo nke ya yambo nano na esengo mpe sai ya kokutana na bino lisusu mpo tokutana na bino mikolo eleki mwa ebele tomonani te biso topesi bino mbote mpe longonya mbote mpe longonya na bino esengo lisusu makasi ya komona bino kasi lokola elobi tata ete ya solo esengo ya kozala vutuka kasi ezala mayele sala ngele pamba te na boyinga mingi tokotekaka mfumuki mbangu biso bavutuka ndinga pemba kalunga bopesa biso mwa eteni oyoyo lisanga ya vuvamu kaka mwa eteni wana ezali etelo ya koyekola mibeko ya koyekola misala yo ndeko moindo yo ndeko moindo matondo mingi balongo nke kovutuka eza molimo pamba te toza na kati ya etelo ya koyekola mibeko mpe esala tovutuki baso tozongi epai na biso kolanda matambe ya mfumuki mbangu oyo aza kovutula biso bayindo tozonga na boyindo na biso nde bongo atieli biso eteyelo tokende toyekola siku nsima ya boyekola siku tosalela siku yango na bomoi na biso tata nengwa toyei na eleko oyo tokuti biso nyonso na bino ndenge tobotami na periode oyo tokuti bayindo na bobola boye te
tokuti bayindo bakufaka ebele boite tokuti bayindo na banzala na bakondition ya malamu te biso na bino tokuti bayindo na eta wana balongo ke eske kovutuka ezali ete bato bautaka na bomengo na bango lere bazalaka na mangomba o bazalaka bongo soki bavutuki nde bakomi babola te bautaka kuna esika bauti na bozwi bongo so bavutuki bakomi babola te eza bongo te tokuti kaka babola tozoteya bango na kati ya bobola nde toza kolakisa bayindo ndenge nini bayindo bakoki kolongwa na bobola oyo baza na yango ndenge nini bayindo bakoki kolongwa na pasi oyo toza na yango ndenge nini bayindo bakoki kolongwa na minyoko oyo baza na yango eza mateya ya mfumukimbangu mpona biso bayindo e na ntango oza koyoka mateya yo nde okotia yango en application mpo ebongola bomoi na yo nozozela olingi kotia en application te balongo nke omoni tozwi libako ya kotanga siku longola soni longola hésitation longola na facilité toye bitumba tokobunda bitumba ngo na baforme nyonso mpo moto mindo alongwa na bowumbu oyo azali na yango ezala na confiance makasi na mfumukimbangu zala na confiance makasi na maye oyokaka butu moi pamba te matoi oyo oyokelaka eza ya yo makolo oyo otambolaka nango eza ya yo bongo oyo eza ya yo libumu mpe oyo edeyaka eza ya yo eza lokola ndakisa moto ayebisi ete eloko wana kolia te mpo eswisaka libumu to elekisaka libumu soki olobi na kolia na nko soki ole libumu ya ye moto apekisa to moto ekoleka to ya yo moto boyi koyoka nde ekoleka ya yo ye apesaki ne kaka nini toli toli parce que lelo tozobunda etumba oyo toza na kati ya boloko ya mundele toza na kati ya boloko ya mundele mundele alingi te tobima na boloko na ntango mundele alingi te tobima na boloko lelo mingi na kati na bino botangi siku na ntango botangi siku na nzela mfumukimbangu oyo apesi biso yango siku yango mpo totangisa bino ndakisa tolobi na bino te makambo ya mokonzi ya mboka bakosa bino na yango te biso mae toyebisi bino bongo tozeli yango epana mina pemba kalunga me yo bimi na balabala bazoyebisa o no kabila azoniokola bato azomatisa bato basalaire te alo malamu afuta bato pere ozomona pere azokende kokotelaka kabila ngai nakende kokotelaka kabila lokola me na spiritualité osimba malamu balongo ke molimo aza likolo ya bapoliticien molimo azomona maleka mazali mpe makoya soki salaire ya baafricain précisement ya bacongolais makasi eza na maboko ya banque mondiale mpe fonds monétaire international président kabila to gouvernement bakosala nini mpona bino eloko eza te
siko comment ko attaquer mutu oyo ye moko bakangi ye ba chef. Hein? Prisonnier na prison ce qui a zoli à mabe. Faut que capitaine général to faut que l'état zoli ça va prisonnier malamuté. Siko faut s'attaquer na capitaine général mais faut s'attaquer na l'état. Mais ceux qui va prisonnier va dingue va sala révolte na prison na pour la prison va tomber vers l'état que non au kangi biso mon coquille konyo ko la biso te parce que si tu continues dans la prison tu causes la double punition te. C'est ça. Mais pour se prendre le capitaine général, oyo ata ba changer bino mille capitaine conditionnel bino ezaka mabe. Na tangu oyo ba chef ya pavillon baza ko la poste qui capitaine général po bango balia na bango bien mais ba prisonnier bani okama ay bino bo mema mina mouvement ya ba chef ya pavillon. Na tangu bazo sabino ke botika kokota ba distraction ya ba chef ya pavillon. Parce que bango bazo la kolia na bango biso tozoni okwama biso peuple tozoni okwama et indépendance en 1960 le 59 4 janvier vous avez dit comment politicien moko akufaka azate makile sopana ki le 4 janvier ba politicien bien la population bato bakota ki na bibonga banani ba politicien donc yo peuple kufi po politicien salani akota siko politicien tango akota ki abandaki nanu ko kanisa yo peuple to awela ki libumu na ye aweli libumu na ye et mais yango ka yeso continuer tina lelo est-ce que tu peux continuer kaka bongo siko ba ebisi bino ke non boyo ka ba politicien wana te siko biso to bongama to libérer ba politicien parce que ba politicien pe basé à kokangama na kati ya boloko bino bobanzi opposition oyo bondimaka opposition bino bokanisi eza opposition ya peuple biso tozobunda na bino etumba tala botalanga malamu bien bien botala elongi bien moni nga na yaka kobundela bato bazoni okwama omoni nga mobola toye kobunda mpona babola tozoni okwama balongo ke alors yo mobola na ntango toza na bino na boloko toza koyebisa bino te tolamusa makanisi mundele ndenge ayakawa akoya ata na likambo moko ya malamu te eza te ata moko soki mpuku ayebaki ke mwamba oyo mutu ake kosomba na wenze oyo liwa ya mpuku eza na mwamba soki ayebaki kaka mbele aliaka mwamba wana te me mpuku aliaka mwamba mpo nani avivre mutu apesaka mpuku mwamba wana mpo na sala nini akufa bino bokanisi mundele akotika bamboka na ye kona koya mpona bolamu na biso ekotika losalema te alors bato wana oyo bazoloba na bino non bolanda ye te parce que asi ale mbongo bato wana bazali anti bayindo anti population parce que bayebi bien que banque mondiale akolinga te kolibere peuple congolais d'abord banque na biso yango moko nano eza na bokambemi ekangami na banque mondiale akangi yango tolingi tokende kodefa mbongo na fonds monétaire international soki toboyi tokodefa te tomemi ngambo tokende kodefa il faut Belgique akende nano kuna aavalize biso mbongo wana bokosala nango nini tokoki kodefa mbongo mpona bilanga te soki tolingi todefa mbongo mpo totonga bahopito todefa mbongo mpona kotonga baekole todefa mbongo mpona kotonga maison de détention donc bakasho na baprison tokoki te kokende kodefa mbongo mpona projet ya bilanga Europe aza na batracteur te mpona makambo etali bilanga projet wana soki bokende yango jamais bokozela yango mbongo basaleli biso ba ONG de développement awa nzoka eza ba ONG ya régression banani basi babonga na ba ONG wana
balongo ke ta bosa l'effort mon esprit na bino et matasiko niveau non et matana niveau lelo koleka na balabala chaque balabala poignon sozoleka mulangi azododo hein même na 100 francs koki kolangwa bongo est-ce que c'est normal na kati ya société sika batu bazali alors que lelo par exemple na Émirats Arabes Unis omeli masanga yo mokumbi omeli masanga bayoki yo kaka na solo masanga bakangi yo ya mbonano 2 semaines ya prison na 2 semaines ya prison amende $8,000 kaka solo masanga bayoki yo na yango $8,000 et soko za mopaya zala na chance sinon te babengani yo libela na mboka na bango kotika na suko kota kona kuti metambola wana mboka na biso partout kweni oso molangi ya zododo bazosalela bino bapublicité ya masanga ntango nyonso kobebisa jeunesse na biso kodétruire jeunesse parce que soki badétruire jeunesse lobi bango baza malamu biso tokokontinue kaka na basituation oyo ya kozala bamisérable e na kati ya misère wana tokozala na yango nde bongo ntango tokoluka bolamu tokolukela yango na facilité alors que mokili ekelami na facilité te toza kozongela butu moi bokota na notion oyo totangelaki siku notion totangeli siku tata mokeli akeli mokili na musala bambasi bakotaki na musala e na kati ya musala rate ezalaki bokanisa te ke ntango tata mokeli abandi kosala nyonso ezalaki parfait jamais jamais soki ezalaki bongo mbwambele mpe alobaka ndenge biso bato tolobaka mbele ngombe alobaka ndenge biso bato tolobaka mbele soso mpe alobaka ndenge biso bato tolobaka me bokomona ke bokeseni ezali parce que mokili ndenge ekelami science oyo nyonso bozomona ata yo moko ntango osalaka mosala na yo oremarkaka te ke meme soki okomi lelo omoni kokomaki kitoko meme soki odesinaki omoni kodesine kitoko me lobi okosala modification boremarkaka bongo te mokili tala ezala na tozonga na bino nano na notion ya le Dieu tout puissant Dieu tout puissant nzambe aza na nguya nyonso alembanaka eloko te bongo yango aseneme tondi partout Dieu tout puissant alembanaka eloko te mais comment Dieu tout puissant oyo bana na ye soi-disant Satan akanga bango le Dieu tout puissant azokolongola bana ne na maboko ya Satan te hein le Dieu tout puissant nzambe ana nguya nyonso hein siko bana ne bakanga na maboko ya Satan azokolongola bango te kona nini hein mais il faut comprendre une notion de responsabilité. Natangu oyoyo, ba prisonnier baza ba pere bazo banga na bango. Simba malam. Ba prisonnier bazo banga na bango. Okima soko kimi moni ba ko kanga ba ko bomayo. Ah soko sali ba ko salo boy. Ah ke bambadi ata yoko bukimira prison. E ba okimate. Nabi maboy ba ko betanga distance mbadi tikaka. Ti avandi kaka moni suba bandi kotonga lisusu mira bazongi na bango na kaka. Même makambo leka na 60 yango wana tobimi bien la prison pour proclamer indépendance
Batu musu bazona bate omoni ba mindele nde bazalaka omoni kaka bakoya koboma biso kaka mundela ye amoni tena Mbuta Lumumba oyo aza éveillé alingi kaka bayindo lokola bamira prison sebukani ebukana libela alomalamu koboma ye baprisonnier bandima susu position na bango ya kiprisonnier nde tozongi lisusu mweka na ntango bato bazondima te bakosambela kaka na kati ya katolike me bozongi na kati ya prison système nini tokotanga nango système mundela yaki nango donc baprisonnier bazokoka kobima na kati ya prison te sikoyo yo ye kobunda etumba mpona obimisa baprisonnier na prison na éveil ya conscience ke olamusa baprisonnier balamuka makanisi na bango efungwama soki ata mire ya prison ekwei te toskalade tomata ata mire yango tobima libanda e oyo nyonso tokokutana nango na libanda oyo ekoya eya tolembi lopango oyo wana bino bobanzi toza na de date tozalaka na date mibale date moko bakomi oyo botamaka date de naissance soko botami eleki etikali na nsima liboso na yo date ya dese moto ezozenga lelo ata olobi te nga nazala na vuvamu te mpo kuna nguya eza te yokanisi lingomba nini okokende liwa kuna eza te oyebi lingomba moko ezali bato bakufaka te na poto bamindela 500 ans baza kuna toza na bango kaka génération moko de 0 à 100 ans biso nyonso tozovarie kaka ata oke na poto kaka ata bazopesa bato na bango batraitement makasi ndenge nini lokuta bazokufa kaka moni parce que nature aza na baexigence oyo aye aza na baimposition oyo aye e babombe nyonso mundela aza nango aza na babombe na ye asali baminduki asali teknologie na ye ya makasi ndenge nyonso lokuta il faut bino baafricain bacongolais précisément bavutoka il faut bolongwa na esprit ya kobanga et na esprit ya hésitation parce que à chaque fois oyo bozoyoka litoi moko ya mabe ya bozotrahir ofumukima mundela aza le plus puissant parce que likolo na ye nguye eza likolo mai eutomatela bango na soki 6 mètres siko technologie na bango ekoki kokanga mai wana te mpo nani mbula enokeli bango 2 semaines ekawukaka te ebanda ntongo enokaka kaka ti butu ti ntongo me baza na baengin ya ndenge na ndenge o te tokoki kokausa mai kote bokoni bakausaki wana epa na bango te voilà soki aza le tout puissant te mais le plus puissant ya nyonso ezali nde yango wana eloko tozolobela na bino na esika ke tata mokeli totiela bongo nzambe mpona kolongola bana na ye na pasi ya liboso conscience ezala ya kolamuka responsabilité na yo ezala parce que mira prison soki ebukani bakobanda kobenda bino kobenda te mais il faut bino moko conscience na bino sa mpona nini te meme bino moko bobuka mira yango ya prison na kati ya bitumba bazalaka baspectateur te ke bozotala te biso toye kobunda bitumba ya lobiko ya bayindo il faut bocomprendre yango boye balongo ke ntango makanisi na yo elamuki mokila modemo sikoyo akosala na kati na e okozwa oyo eza ya molimo nde okomaterialize yango bomoni bato bazotambola tambola longo lingomba boya kei lingomba boya longo lingomba boya kei boya ke boye moto wana kozala vutuka te e vutuka kozala wana te parce que eloko nini neti nganga kisi ya koopesa ndakisa po abongiselo libala eza te même lere bolobaka ke kisi nde poli po atiaka mobali na kisi epoli te kisi te moto epolaka mais mobali na ntango nyonso mwasi aza kose comporte mabe azosupporte bozo comprendre azosupporte ezaleli ya mabe ya mwasi bango balobi atia ye na kisi moyebi lere mosusu ye azokanisa bana le mosusu azokanisa yo mwasi elope nabenga na ye kaka bo me mokolo motema ekosuka donc oyo elobaka trop c'est trop
mokolango komene ni bino bologo kisi esalini kisi epolite kisi ya libala eza bizaleli bongo te izolili me batata bino bozali awa na bandako le mosusu bovandi na basi nde bovandi boye bovandi na libala formalité si olemba mama po aza na biyano moko soki amami yo kaka moko nga posa ndako esili mwasi oyo mundele atika awa aza bongo mwasi oyo mundele atika awa aza donc bozwi chance te ke avant kende libala baprépara bino te na mwana mwasi na mwana mobali bozokende mabala non préparé yango ezosalaka bafoyer eza na badésordre makasi ali bokomi koluka te soki oke kuna basaleli yo boye nde libala ebongi soigner langage bongisa kaka posa ya mobali akendeke mosala na 6 heures alingaka atikala kolia na ndako melamuka 4 heures lambela ye oyo ekoma bowumbu koma aya kolamusaka nga na ba 4 heures siko soki abandi kokende kuna na mosala epa azokende lokola azoya nzala ye pa mesana kolia na restaurant te sikoyo ndenge bazalaka na baninga na midi omona melika akoka na depandele nga mpena barestaurant simba anga te sikoyo ndenge moko aza wana yoke mwasi na nga nayebisaka ya tikala kolamba me ye mpenza sikoyo ndenge wana alambelaka te alobi ye ata nayebisi yo akaka oyo wana bowumbu nga mpenza mobali na nga tika nakoboma nzoto ata 4 heures bon, mobali ayoki premier jour deuxième troisième alobi eske epa na yo awa nakoya kokutaka fufu kasi abi zelaka mobali ere azokoma na 6 heures akuti yango se ebelaki abeti nga akoti na mosala deuxième troisième movri likambo kotoyo bongo ye soki alandi lelo soki atie fumba na likayabu pembeni oyoka kaka omoni neti ezalaka kolia ya ntongo okolia neti bapondu te efoliaka omoni neti mbisi ya mai esali boye omoni mobali balengelaka ete sikoyo ntango ya koya na ndako kuna epa outi oliaki te sa mosala bino kaka kotungisa siko soki azongi koto vanda na yo mobali balengelaka ye papa nga mpenza mobali na nga ozomona sikoyo mobali akomomona abi te do soki ezalaki nango oyo mbele sikoyo mobali akoti deuxième phase olialiaka kaka na ntongo fo tikalaka mpe susu kolia na ndako mobulu ekoti yoka mwasi ifo ezala kaka alesi mobali nanga biloko alesi biloko nini kolamba kaka mobali ayebisaki oke ye aliaka ne na restaurant te yo olingaki akende olia libanda siko nani amiloki kisi nini mwasi wana asali litoi akomprendre je wana boye bale abaloli makambo esilika moni okosilisa banganga okolia na salite ya mwana rien bakoleso biloko na pau balongolelaka salite rien bakotinda ozwa farata lesa mobali akochange rien oke pene panganga olobi nasali nyonso mazochange te fo abi omoni mutu wana mwasi wana aza na mutu ya mami wata bomba kuna na sa mai mutu ya mami wata te omoni balongo nke mokili ezali bamama na ntango akala avant mwasi akende libala bazalaki koprepare bango omoni yango esalaki mabala evanda malamu mutu mpe na kati ya mokili bazoprepare mindele ndenge bomoni bongo bazochange mangomba te ndenge bato mwindu bazochange ke balongwe boye bazongi boye bango bazokela mangomba wana mpo na bino epai boye batali
epai boye nini bozosala bolingi bolamuka matondo bacreye mouvement moko kuna boye ale mouvement wana eye epai boye bokende bokosa bayindo nombre ya mangomba nyonso bozomona ebotami na bamindele eza nango kaka église catholique nyonso na mwasi na ye protestant bango bato bazosala mosala nyonso te mosala na bango nini so bamoni bino bosali boye bakeli mosusu boye basali me bino ntango tangi nsiku zala fidele na mfumuki mbango ntango bovandaka mibale misato namoni bozoresoneka siko mpe na mongo ko balobaki na biso bo ifale te toye kobunda etumba salaire ekomata lelo te mundela akomatisa salaire te mundela akolinga te bariche bazala awa wana fo botiaka yango na motu me lokola toye na bitumba bayekolaka monguna boyekoli azolonga biso nete nini azozwela biso nete nini eloko ya liboso mundela asali apesi mutu mwindu lolendo ti ozotanga kelasi bapesi yo lolendo moko boye sikoyo il faut ça l'effort oboma lolendo wana na baye batanga kelasi mona te ekole wana eforme yo mpona ozala subordonné ya mundele tia bongo na mutu na yo ke soki nga nakokumisa kimayele ya mundele nakotikala jamais kokoma na valeur ngai mutu mwingi mais plutôt nakumisa oyo mutu oyo mundele azobenga bozoba epai ya mutu mwingi wana nde valeur nakobanza eza na baexploit ebele bato mwindu basalaka koleka baye batangi kelasi bongo boza conscient nango makambo ozosala otanga yango mpenza te mozosala yango koleka considération wana ifo yo moko ozala mpona nini na vuvamba boyi bolata bacravate na esprit vutuka baboyi bolata bacravate bolata bakazaka parce que bango mpona bango bato balatelaka bango biloko wana nde bamaneke bikeko na bango basakanelaka bino bomonaka muzela yango asalaki mikolo boni il faut vous comprendre kolanda nganga kisi te donc omoni yo vutuka soko okedi solo epamu yesu mpona yebisa bino okedi solo epamu yesu so moyesu azobetela lisolo kuna ozonyokama makasi boye yaka nanu tokende osambela neteni boye soki okei otrahir mfumuki mbango soki meme oyoki ye sans ke oreplike ye ke jamais yebaka otrahir mfumuki mbango parce que d'échantillon oyo batelemisaka bongo liboso nani aza na témoignage aleka liboso mais eza mpona koatire baclient soki olingi tika échantillon ezala wana kota na kati ya bandimi ya église wana bazomema yo to esika bazomema yo tala soki bango nyonso babonga mais bota nayebi te lingomba nini bino boyebi bato nyonso baza kuna babonga lingomba nini boyebisa ngai botalaka kombo nango moko eza te tele mosu boyebi ko eza loka tozosolola na bino kaka tozosolola biso mpe na kati na bino nde boza eza na baye bavivaka miracle ya mfumuki mbango mokolo na mokolo boye te mutu na mutu ana elembo na ye nga mpenza na mona boye me tolekisaka bino na liboso te parce que tozoluka baclient te mfumuki mbango bakanga ye mpo na miracle te yezu mpe bakanga ye baboma ye mpo na miracle te
na kuruze ya Yesu ya likolo bakomaki nini? Jésus de Nazareth faiseur de miracles. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Message na ye ezalaki ya éveil ya conscience ya bana Israël. Ndenge moko na mfumuki mbangu, ainsi ba commerçant batombokaki. Parce que lelo na etumba toza nango bino bayindo, problème toza nango awa, problème économique. Toza na situation économique. Soko zo sala mombongo ezo simba te. Voilà. On a te qui ça ou ezo simba te. On a ça la go ezo simba te. Masanga lokola prémisse. Ça n'a combien de sifflet? Faut la zone à kuna. Distance. La zone à quoi? Attends. Tika na tambola lelo mwa na mwa libé. Masanga lokola prémisse. Masanga lokola Coca-Cola. Ba koko sala la mosu publicité na mokilo. On s'en a fait. On est pas dit. Mais quand on a une publicité ici, la technique, il y a côté qui est là. La technique, période, on est banni, ça ne va pas changer. Et combien de moulins Balé qui s'y vient à moulins. Bokeh de moulins. Petit à quartier. Balouki bateau, va de la publicité. La marine. Mais quand il est basé qui citait, ça la mystique, pour produire la bangote. La mystique, bangote. Mais quand on a mis Boutou Moi, il base ça la publicité. Hein? Si vous avez un qui s'habille au bando yaki, sanga biloko na geteka ni se pas moninga client qui est pas là maman fouza la casa na kisika tato ya teki saka na kisi kasi yo lingo kende na kisi tangu kako bandiko kanisa ke baninga bazo sa musa na kisi yo ko kende wa mais il faut vendre raisonner le bi kwa ni biloko na ngeso teka make mbala mususu tobala ni tenga na biloko yango nasali mombongo natekisi oyo ezosimba te mbala mosusu tobala ni te okino botangi nsiku botangi nsiku bino te nga pena na eloko namoni tozobalana te bon sikoyo nazochange natekisi yango nyonso mbala moko naye ngambo como que ekelamaki bongo na mikakatano me ntango nazokende otekisa ezaleli nazalaka nango maloba mabe na baclient soki client ye kaka mama oyo boni to tata oyo boni 10 000 okozwa 9 000 atoka bino pena bama polina oyo mpenza nozokimisa client moyo kaka moteki mama tikana omoni na talo wana mbongo kaka ekufi kaka me mpo na yo zongisa kaka oyo nasombelaki yo ya kotambola na wenze ozongisa kaka te pesa kaka omona soki alingi akenda mama okepena kaka boye otiki kaka boye azokotisa mwa mawa moko boye mpo nosala nini ozonga bomona ka onte na bawenze ekasi kisi te basusu bazokweya na commerce ezali nini charge dépense ozosala na commerce eza likolo ya babénéfice e soki eza bongo okokweya kaka okokweya il faut bino bolongwa na mokili wana ote omoni motuka no oyoyo alors fumu nasombaki motuka moko me bayebisinga motuka alo baya kobinelaka yango na butu na tata mwasi na biso
siko batata mwasi babinelaka kaka babimbambala na mituka ya sika babinelaka yango te na poto mutuka enunaka te mutuka enunaka soki enuni normalement fo kobwaka me lokola biso toza na biso babola donc kobamba kaka ozomona bobengisa tolie mabe bobengisa yebaka nanu yo moko tango ke na mitraille kuna deja eza biloko si babwaka siko ozolinga nanu tango moto analongolaki yango mpo alembaki yango yo kosombi yango o na mitraille okozwa yango ata na $10 bien ozwi oti me ye alembaki yango abwakaki yango moto mitraille alingi kobwaka yango te aye atekeli yango na $10 mpona combien de jours oyo natya oyo mabe soki otie koto oyo koto ekufi me tala motuka no etakizaka otie banini baamortisseur na liboso kuna oyo ya nsima ozwaki mbongo te tu ya liboso ebalesa nini kobeba lero kozwa mbongo te na oyo ya nsima ya liboso esali nini siko nani aloki mutu te soki olinga kochange nyonso mbala moko donc toza na kati ya mokili ya réalité bavutuka nke toza na kati ya mokili ya réalité siko ndenge toza boye mokili ya molimo akoya asali na kati na yo sikoyo tokoti na ona etumba ya lobiko ya bayindo etumba toza nango biso na bamindele bazozwela biso wapi mindele balingi tozala kaka bapauvre e na kati na yango batie biso molimo akoyinana parce que soki bato balingani bakosala l'union fait la force malamu bato bawelanaka nde batieli bino sikoyo lolendo est-ce que yo oza na eloko nga naza nango me nga naleki yo omoni sapatu na nga eleki ya yo omoni pantalon na nga eleki ya yo omoni liputa na balongo nke mokolo wana kuna namoni nengo ya olive lembe alati liputa moko boye antuka nga nde namonelaki yango eza nango kaka basuper bachinois oyo bozobenga wana soso siko nake na Gombe nazobeta lisolo moko place wana ke atuka mama Olive Lembe alataka ne pe ba nini yatelelaka soso première dame ye eza kaka oyo wana ozomona nini esalaka bongo takolatani yango akolata mutambongo jamais lata keloko moins cher mutambongo akosomba lipapa musuni abate ekokani na ya yo me ye lokola aza na mbongo komona te mpona ekokani komona yango te oyo ye eza première qualité ye eza ya commande ozomona sikoyo yo mokolo kozwa mbongo oke kobandela koluka ya commande moni sikoyo yango wana te nde toza kominyokola me otangi siku na ntango otangi siku toyebi bitumba fumu ayebisi biso boye toza na bitumba ya kobunda na pauvreté na mundele lokola misala ezomonana te na basi na mibali tokota misala na basi na mibali mama makambo kozalaka o mama va au marché eza te ovandaka na ndako ozelaka salaire ya tata ikelebe parce que toza na bitumba tiata malala na mutu tiata ndunda na mutu $20 ebandaka nango mpe mombongo même $10 eza possible longola soni senga mpembaka lunga azala na yo longola soni bima na balabala banga kotekisa etango ozotekisa kobanda nano te soki okomi kaka mbala moko mbongo ekomi na $100 yosi obandi maputa kitoko osi obandi bashemise ya kitoko bokanisa teke mombongo esalamelaka na bakisi
bokanisa te ke vie evandi likolo ya bakisi, vie evandi na likolo ya ba moni bato wana baza baframason, baza na bamystike, baza na baboye. Soki ezalaki bongo kaka mbele Tshisekedi moto aza président aobie kengo moni. Eh oui, parce que bango kitenge Yezu mikolo eleki auto bima wa ye grand maître ya framason, mais bazokoka kabila te mpona kolakisaka eza nango framason te. Framason eza nango bipale batie babougie wana biloko wana batie lo bainformation wana zero na mai na mabele na mopepe eza likolo ya nyonso. Zala na confiance na Mfumu Kimbangu, même kolala 100 ans moto mundu akobika. Soki bakale koto yo changer koto yo lobi bona mekaki bango nanu na nazotekisa nano madesi simbi te. Bon, nazo changer, nazo ya wapi. Bon, pourquoi na tondisaki nano mese tondaki biloko ebele babisenga na babidefa bayaki pe ebele. Yango nomoni bambongo nyonso ezokangama nga na banyongo moni yango nazokwe deux possibilités. Soki omoni yo kokanga motema te soki moto aye kodefa luka mwana moko akangaka motema tiaka ye wana oyo azali kata baye kodefa. Soki omoni kaka mama wana yaka kodefa azoya kelebombama na yo, kelebombama na yo eza nango mabe te oyo okangaka motema te. Commerce soko tie bidefa de fresque mataka. Eza réalité na tindi bino na maso. Ote mokonzi alobi baba ne defisa so bato te eza maso. Te moto mbongo mingi akodefisa kasi akodefa te. Mais yo moto mbongo mukie. Commerce yango ndenge akozobimisa mapa neti mapa soko defisi yango kasi commande kufi. Te sikoyo tie mbongo ozoteki. Ndenge naza boye soki biloko na ngana bimisi kaka mopepe moko yaka fo bato nyonso baya kodefa mopepe ye te. Toza na milie ya babola, c'est normal ndenge eza boye. Toza na milie ya babola na babola bidefa defaka tolamuki na ntongo boye ba ti midi tozwi eloko ya kolia te. Tobundi tobandi koraisonne. Mama bana est-ce kokokenda ta epai ya mama na nani to yango tosalaka sikoyo mpo tolongwa na wana il faut biso nyonso tosala effort sikoyo ke ngai mpe na kodefa na ngai te. Il faut natekisa makala na nga, il faut natekisa nini na nga wana nde bozopesa Mfumu Kimbangu bokasi na fidélité. Il faut tutela Mfumu Kimbangu tolo. Soko lingi mwasi wana koma mwasi na yo, il faut makolono ye bakotambola kokoma kote ya azali. Bongo. Soka na nzelo fo ye bakoa kokalele ye. Mais yo soko moni ya lingi ande ka bayo ke kota na chambre na lingi mwasi ola koma na ngai, vraiment na lingi mwasi koma yanga. Somo. Alors sitoya muninga akozwa courage na ye. Tango akobimela ye boyeba mwana mwasi ndenge nini siko lero yo kobima okuti ba okonguma yo obotoli mwasi na nga akomaki mwasi na nga mikolo nyonso mwasi amona ata yo te okende bomba makano na chambre ke losalelaka bapriere nokuna simo yaka o nguya balongo nazomona yango te. Mwasi na chaki motema babotoli nasala bamboka tulendo na bamujojo na batia mwasi tokutanaka mokonzi. Est-ce que yasolo mwasi na babotoli yoye nakafumba lukuta ozoluka miracle ni kende pa na ye soki azona ndenge aza kitoko bomona kofinga nga mbala mosusu mona yo moko mitala kasi yo moko loko ozoko mitala kasi kia kofinga yo moko ozoboma makambo oto moni balongo basana miracle na bango bakokotile kaka na motema boye ba ye moko aye kaka o papa na lingi yo tala makambo azoba
te monde ezali ko nyisu kaka nano tande ngwala monika tala batu moko bayela ngaye kala so bana bino tala botema ezana batu moko balemba moko mususu bona vandi kaka na nzokisi na monika bajena ngo ebele bona mabanga na bango soki 9 boye mokonzi toye pa na bino siko boye lini ono nde toye bona mabanga oyo twana posa tokende olongola swing mais bosambela kaka mabanga oyo ekomi babombe soki toke kaka mbala moko tobeti yango boye motuka swing epanzani nyonso idango eyeli bino ndenge nini nzoka si babendaki milinga donc d'ailleurs mokonzi totiki mabanga yango awa toke tozoya ebongwa na babombe yango oyo ezosala ke bato wana lokola mpumukimbanga bongoli mabanga na bango babombe te aza mpe na nguya te me na Irak barabe bazosala batente minene est-ce que baoccident si batiki Moyen-Orient nano te donc koboma ta swing eza solution te moni siko parce que yo lingi mabanga no ebongwa na bombe swing akufa po yo soko bambi nde yango nozoloba ke nguya mpumukimbanga lokola esalemi te nguya eza te mpumukimbangu aza na nguya nyonso me yo lata responsabilité ya mayozoyoka soko tolingi tolongwa na bobola il faut tobundisa bobola e na kata kobundisa bobola totekisa oyo tokoki kotekisa tosala mpe oyo tokoki kosala kochange mentalité ya bato basali calendrier yo ozopréféré calendrier ya mundele ezala na ndako na yo oboyi calendrier ya bayendo mozobundisa mpumukimbanga po calendrier wana eyaki te po ete tata nzala mpanda asenrichir nango calendrier ye mpo bayindo balongwa na manaka ya mundele batika kobelela badimanche lelo eza konso molimo ya konso ekamba biso yango wana molimo nkenge ekamba biso molimo ntsona ekanga biso molimo nkandu ekamba biso me tokoki kozala te na milimo bapaya oyo ya bango susi ya mpembakalunga yango wana me yo butu moi olingi kosimba makambo wana te ozoprefere lundi mardi mercredi donc lune Mars, Mercure, Jupiter, Vénus na Saturne yo ozoprefere alors que bakombo wana ebimi na démonologie gréco-romain oyo bazobenga divinité gréco-romain yango ezosalaka bango badomine mokili siko foto désenvoûte mokili yango calendrier ye olingi yango kotia na ndako na yo te mais de trahison grave ozotrahir mpumukimbanga bana na biso bazotanga na nkota na biso mais tosala ekole wana mpona ecombattre système éducatif oyo mundela ye nango parce que mundela ye apona koforme basubordonné na ye basubalterne na ye esikoyo biso fo tokende na élite na leadership bana na biso bakotanga na bankota na biso balakisa valeur na biso esika ezali baboti na kati ya ndako olie oencourage bana bozodécourage bango mpona nini ekole na biso bakosalela wapi oyo bafutaka baminerval kuna bazwa basilisa bazwa baexamen d'état bamosusu baza bagradue bamosusu balicencie bango te motu batondi bachomere oyo wana problème eza te me na boyindo nde problème ezali nani ayebisi oke bayindo bakosala baizine te me toza na programme mobimba tozolanda na baréalité oyo mpumukimbanga ye nango toye kobongola mokili oyo bino nde ifo bozala baacteur oyo te mikolo oyo
mbongo ezomonana te. Mais mbongo ekomonana te parce que Banque mondiale bakokanga mbongo, Fonds monétaire international bakokanga circulation ya mbongo, mais mbongo ekomonana soki biso tolobi tokei kotekisa. Tobandi koluka mbongo par tous les moyens. Bokanisa te ke mokili ekelamaki mbala moko parfait. Jamais. Mokili esibir évolution nango titango ekomaki na place ebandelaki esali rotation. Soki ndenge wana te mbele toza na bainsecte te, mbele toza na bandeke te, toza mpe na banyama te. Diversité ya biloko eye kaka na baévolution. Ndenge bozomona mituka minene mituka mike ezaka baposa te. Voiture ememaka zelo te. Non, baseli babene te. Bazobakisa batonnage selon besoin ya quantité baza nango. Mituka ezodinda bamodifie ni tete baconséquence wana nyonso oyo nature atie na kati na mbele eske mbeto wana mituka meme ya double traction. Mais les autres, nous sommes les autres modifications à cause. Et ça, nous avons sous bazana misité, nous avons la sensibilité. Oui, quand on va commencer la période, voilà, bazo sala, basuka qui place là, bakokai ko sala disouté. Si ba créateur, bakota qui na notion ya ko la mise. Si bakelaki banyama bazomeka koloba bazoluka banyama bakoma tina po ya loba nyama zokanisa tala nyama bien okomona ya kanisaka soki abandi otali ye malamu okomona ke nyama ya zokanisa nani bomona soso azoluka mwana neta bungi ya kati na bino nani botiaka wana te soso azokende kolela kukuku azana bano mususu metanga azokende koluka mususu botana luka wana te siko soka kanisa katake koluka mwana pona ni mokili ekela midele mais likolo ya mokili ya mundele oyo toza nango ebele na kati na biso koyoka kaka kuna balobi boye nguya eza kuna eza na nguya te nguya ya biso bayindo eza kaka mfumuki okochange mangomba kama soki oza fidèle na mfumuki mbangu te zéro et après tout nayebi te balongo ke bazotangisa biso bakoko na biso mais bomoni na mokili oyo tozali soki bolingi bocomprendre nguya ya mfumuki mbangu na bokasi ya mfumuki mbangu botala maye mfumuki mbangu aloba ezokokisama te ezokokisama te sikoyo soki oyo wana baloba ezokokisama sikoyo mpona nini ondimi teke promese bapesa yo mpe kokokisama mpona nini ozondima te meyeba kopesa ntango mpo biso nyonso tozosala na bino mosala tozali awa mongo kongo awa kosa na biso eza nini etongama ti emata bongo kwa nini nake kosenga nsima na mbongo wana pa ya balongo te nayebisa bango ke tolingi kaka mbala moko toye swat toyeka na ntongo boye ba tokuti yango si emati mpona nini parce oka bato yebisanga bi mokonzi tozotonga mongo kongo me balongo bazomona te ezowumela me shema oyo ozokendela yango te yango te réalité awa so te omoni tina bakoma yebisa biso ndenge wana ko nguya esili
okokende kote nyonso okokende eza na mwana moko te zemi ezwami lelo mpe apoli kaka lelo abotami lelo aza te akosala 9 mois bamosusu kuta okebi te 10 mois eza réalité ya mokili soki tokoti na bino na notion ya mosala te ya kozwa oyo eza molimo oyo eza makanisi ndenge nini okomaterialize yango awa mpo netongama ifo bavutuka bazwa décision te tokotonga yango mpo biso batutela biso tolo te biso nde bato totongaki balongo baza na kati na bino me bino bato bokotonga ti bongo te ya ese pena nguya mfumuki mbango mpenza esalaka me nguya mfumuki mbango elobi te ke mire fo emematisa yango moko il faut bandima bino nde baacteur bino nganga zoyebisa yaka na salelo kisi ye aleki mfumuki mbango kisi nini akosalela yo oyo akokango na loketo ekopesa nini ye moko kutu aza wana na ndako na ye kutu aza ata na eloko te ko mosala na bango bakosaka kaka talaki ngandi ye wana abongaki nga mutu napesaki ye biloko kasi yo soki opesaki mutu wana biloko pesa mpe mwana na yo bozolala na ndako ya mabe mepesa mwana no biloko o ndenge eza boye ye kuta azalaka bala mami watane yango nomoni asalaka bien mekendeko epui bambongo oyo bozokende kolula nayebi te oyo ya ndako moko oyo kaka ya ndako moko yango mpo okende olula yo ote mpo alati kolie na kingo ya combien oyo ya $500 oke kolula moto ya $500 est-ce que $500 eza mbongo balongo ke tala bolanda ndakisa boyebi église kimbangisi etongama catholique atonga baprotestant batonga ingeta batonga parce que baza bataka mais kuna batongi eza lokola motuka eza epave solo ya mfumuki mbango ekobikisa bayindo eza na bamangomba wana te solo wana eza wapi na mongo kongo yango wana biso tokotuta tolo na mongo kongo ya mfumuki kimbango yango wana toza trop fier na mongo kongo na biso yango wana na biro ya matiti oyo matiti oyo boyebaki ezalaki kuna na se tozalaki nango fier parce que biro wana elekaki babiro ya bamalula ya baechau mais oui tala biro wana elekaki ya bamosengo meme oyo ya lelo eleki na musika parce que tala tala mais zerana balongo nke balongo nke balongo nke omoni fo bozala fier po bozona makambo malamu te bazomona bino babola boye physique mais représentation bino boza na yango nani asi anonga bino na débat elokosengeli bosimba po boyebaka ke boza bagrande puissance boye kobongola mokili bino boye kobongola mokili po bozwa mokili ya mpemba kalunga eya ebenga na mokili ya satana mokili ya mabe aika kapta bino boye na mokili ya malamu ozomona nga mobola lelo mobola lelo me yebaka bien ke si ozomona nga na bobola boye nkutu ya mbongo na nsima nkutu mambu balongo ke alors yango wana fo boyebaka bien bino bavutuka na pasi na mikakatano na nyonso zala fier na mfumuki kimbangu parce que oyebi te mpo na nini lelo atie yo nanu na niveau wana ekonyonga na eta na yo wana te ya kokelela konyonga nango te konyonga nango te sino kosala erreur grave parce que oyebi te mpo na nini batiki yo
ozala nanu na eta wana parce que soki bapesaki yo makoki mbala moko bato bakoyela makoki donc bakozala ya kolenga te ya kokemba te yango wana mpe ezosala biso ke mutu moko aza pembeni aza koatire yo oyebi te mokusu wana azokosaka bino ye bana na ye baza na poto ye aza bien ozomona bana na ye na bavolant wana bazowukumuna bino soki okoti kaka masolo wana otrahir mfumuki ata lelo kumbi avion ekobongisa vino te mwana tata nkusu soki akombi motuka abongi te etumba toza nango ezali te bana mfumu nkusu bamata na mituka aske etumba tobundaka biso na bino yango wana soki mwana na ngai akumbi motuka kaka nsumbuka pa akumbaka sokani bino bozomona kobonga ya pa nsumbuka akumbi motuka na ngai te kaka soki mwana na ngai akumbi motuka ye nde abongi oyo aza chauffeur me mwana na ngai pa akumbi yango po aza chauffeur soki chauffeur ta okumba te na bomona patron te kayebi ne kokumba te loba nde mosusu yo oza na posa otya loboko boye yango nde ozoluka bamono na nzela otyaki loboko boye me wana te etumba toyela soki obandi kaka wana okotrahir mfumuki mbangu kala te soki obandi kaka soki oyeka bato babandi masolo bango kutu batongi kindongo na bango etage oyokaka moninga na nga voisin azoclotire biso nanu toclotire te kala te olingi otrahir mokili mpo na ezala oyo lelo ezali na tadima yo ezobongona kaka malembe te bino lere bozoya matadima yo awawa zamba te place oyo tozalaki eza zamba te eza na bato mosusu oyo bayaka awawa na ba 2000 soki amati awa lelo akamwe mokili ezokende bongo na malembe bongo mpo na nini vi ya moke bongo na malembe te donc tosala ngele na ntango toza bavutuka ignorance na biso faire trahir biso mfumuki mbangu te biso tobandi na bino projet ya kotonga mongo kongo oyo kolandela bambula oyo biso toza nango tosuete te kasi mbala mosusu kote mongo kongo kosilela tokozala te alors soki tokozala te do tobanda pe te il faut banda soki okozala ozali soki eza te bao bakotikala batobi afrike ekotongama na bagénération nyonso me biso na bino nde tozolona mokili ya sika oyo epesaka valeur na bayindo oyo edenosaka nyonso ya mindele siko bovandi awa bozoyeba te kuna basali deja bacomplot mosusu ndenge tozali alors mpo mosala oyo etambola malamu il faut tozala ebele il faut toamplifie kolakisa bayindo bomoni makambo eleki na ngola kuna ndenge bauti osala fièvre jaune na ngola après bakoti vaccin ezokota mpe awa me programme nango boyebi ntina voilà parce que mondele asali statistique na ye amoni ke nzala ezokota na mokili na bango makasi alors il faut koluka par tous les moyens koéliminer race mosusu ediminue ntango bazosala makita wana ntango mutu moko azolamusa bato mutu wana azokourir danger mais soki deja bato baza ebele si balamuki danger eza écarté danger eza écarté parce que lelo bakoloba ata bobomi mfumukusu déjà bareproduction par bouture baza partout moni na Amérique na wapi partout esprit vutuka si ekoti bango nyonso bazozonga na mokili na bango tozozonga ko ndenge toza kaka bo esprit oke na restaurant okoti na restaurant boye oye boye ba fumbo ezali ote frites ezali oyo eza restaurant mondele otala bino bato avuva makambo osalaka nango mais c'est normal tonga naza vutuka omeya komeka nanu shawarma te zela na mekiso nanu likende boyebi likende
mbika o bayiki o bakanga liboto te ya ka na mongo Congo. Et puis plus grave bokebela ka mbongo na bino bato botaka mbongo na bamu Yesu hein eza trahison ya monene mwana ndeko no azokula première communion kopesa mbongo pi kosala erreur wana te na susu parce que mbongo nyonso bango bazokongola wana bazobundisela biso yango esoko opesi kuna okoti na guerre contre mfumukima wana zoyisa bino bosema soko olingi osunga bango mpo baza na fete ya mwana kokula première communion bozela fete eleki nsima lobi to nsima lobi mais soki bayebi soki tokɔtaki baniongo fo lekisa 1 mois mpo soki ofuteli ye niongo wana ocontribue kaka epi fo kotalaka fete yango okokende soki otali kaka eza feti moko eza ebalani na makambo wana okende yango te balongo ke esengo mingi ya kozala vutuka kasi keba na boyinga okotrahir nani siko ozalela ye fiere na ngongo ekoki zalela ye fiere bilaka topesanaki biso tozosala te mpo tokende mabala tozosala te mpo mabala ekufa tozosala pe te mpo ete bato babetela biso maboko me tozosala mpo bayindo basala nini babika balongwa na boyinga alors il faut bino bavutuka bozala ndakisa mibale misatu bosangani tozosala eloko oyo mpo emata eya monene ekoma boye c'est ça balibane bayaka awa basangani mibale misatu mine mitano mpo bamatisa bango bongo mpona nini bino bavutuka te ntango omoni kozala mwa mbongo moke eza moke kende sangana na moninga bosangisa me mayele mabe te ke ntango bandi kaka kosangisa ba yo bandi lelo totekisaki bien te nzoko obendaki deja ozoboma ekoboma commerce balongo ke donc fo bomiyebaka ke boza bambasi balongo oyo boye kobongola mokili etoye totanga siku tangi siku salela yango mokolo na mokolo po bomoi ya bato ekobongwana na ntango oyo bato basosoli botata mokeli ete bato nyonso bakomi kokota na mosala nini ya kobongola mokili mosala nini ya kobongola bomoi ya bato bazolia mabe bolongola bilei ya mabe boremplace yango na bilei ya malamu bato bazozwa bamino ya mabe parce que biloko nyonso ezonyokola biso eza biloko mundele azobokolela biso nango balongo ke alors soki tolembi mokili ya mundele parce que eza mabe alors tokota makasi na mokili oyo ya biso mato ya koyoka posa kokokisa tosipeli wana na kongoki matondo bandeko balandi touti bongo kolanda oyo wana ezalaki mateya ya nesongi ya nzila mfumukusu kiambunzala mpanda na ngola ndenge tolobaki na eteni na biso ya ebandeli nyonso ya sanza fumukusu kiambunzala mpanda na ngola nesongi ya nzila président ya bangunza mpe mokambi ya religion africaine bayebaka bongo kosangisa to kosolola lisusu na bangunza mpo nini te na lisanga ya futuka mfana mpambu vidila mobimba tomiyokeli batei kaka bafutuka te kasi mate ezalaki ya baindo bisika nyonso tozwami tolobaki uta mwa ntango eleki moyindo azali kotambola kasi kobosanaka bongo makanisi na ye na se ya mbeto to esika kani akolalelaka yango lisanga ya futuka mfana mpambu vidila na motambusi nango ya eleko ye nesongi ya nzila mpe na bangunza nyonso na eleko oyo mosala ezali kaka be kolamusa kozongisa lisusu makanisi ya moyindo na nzela to mpe na nzoto na ye moyindo ayeba kolamuka kotambola be na makanisi na ye esika moko mingi ya kolobeze te tomiyokeli oyo emoni liso etobolaka liso te banso tozala mayele mpo nini sango ye eyei lisusu na eleko ye tolobi bien nesongi ya nzila mokobi misala ya 1921 mokobi mosala ya mfumu kimbangu message mosusu eza te
moindo zonga na esika obungela yango wana nde futuka mfana pambu vidila yango wana nde futuka mfana pambu vidila zonga na esika obungela tokoloba lisusu nini mateya bansoto miyokeli balobaka pana biso baluba tolobaka mwana ya kufela baboti a bénéficiaka na toli oyo moboti azali kopesa moboti mosusu azali kopesa mwana na ye na nzela ya zando mpo nini te biso baye tozwei libaku ya kolanda émission ye to bénéficie te mpo sango ye eyeli biso bayindo sango ye leze mpo na lobi koya loposo moyindo mingi ya koloba ezali te tozali kokoba poso ezali koya tokozonga na manaka na biso ya kotilaka bino bokala to etamboleli ya lisanga efutuka mfana pambu vidila to mpe koyambaka lisusu bangunza na ntina kaka ya sango ya lobiko ya loposo moindo soko bolandaki biso na lolenge elongo bani tozongisi banso matondo na tata kwa kuimage oyo basungaki biso na eteni ya kamera mpo nini te kamera ume na biso nengo adiankota mbumba elongo na tata tenda zubila kuna na reju finale tomonaki bongo tata luza ya dio pyramide mpe bongo ndeko ngala 9L bangonde basalaki bolanda biso na lolenge elongo bani o mabota mabino tokutani na poso ezali koya pona manaka esusu matondo mingi moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Toki opeki kolobango Nebatinie Nabatango batiagre Nekwego Yudela kakaego